Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomisana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino makambo ndenge nini ezali koleka na mboka na biso RDC pe ndenge nini bakonzi bazali koreagir pona oyo etali maso ezali koleka na mboka na biso. Bandeko babolingo boyebaka yango ete mboka na biso ndenge ezali wana changement monene esili kokota kasi bato mingi bazali kosala semblant lokola neti bazali komona te po ete na kati ya mboka na biso makambo ebele oyo biso toyebelaka yango na lolenge mosusu lelo makambo wana nyonso tu ebongwami grâce ya Joseph Kabila Kabange pe gouvernement na ye. Joseph Kabila Kabange azali kosala mosala makasi na kati na mboka na biso pe ezali komonana. Po ete ndenge balobaka kaka ete lelo soki yo moto tomboli mongongo po oloba ete Joseph Kabila Kabange na Congo azali kosala eloko te, donc bakoloba ete ya solo penza okoki kozala ndoki. Soko ozali ndoki te, se kozali moto oyo osukolelaka bandoki bilamba. Soko osukolelaka bango bilamba te, se kosimbelaka bango bilamba soki bapumbwe tango bazongi, alo pesi bango bilamba pe pesi bango rapport makambo nini etikalaki koleka na sima na bango. Bandeko babolingo makambo oyo le rais azali kosala na Congo pe na gouvernement na ye ezali kokamwisa. Esika oyo bato mosusu na tango ya ex-Zaire bayibaka bambongo babebisi yango na makambo pamba me lelo oyo tokomi komona ete ata lelo ndenge bato mosusu libanda ya poto bakomi kokosa ete baministre na baza koyiba bambongo bamillion koloba kaka bamakambo ya lokuta likolo na bakonzi ya Congo. Me tozali komona bakonzi ya Congo bazali kosala makambo ezali komonana. Makambo bakonzi ya Congo bazali kosala ezali komonana bandeko. Wana penza to matato kita o ezali vérité, vérité bachanjaka yango na lokuta te. Bandeko babolingo. Oyebiko tokoyebisa bino oyebi moto asa umeli kati na lokuta. Moto asa komisa lokuta lokola masanga na ye ya mokolo na mokolo. Moto asa yeba ndenge nini akoki kotrompe peuple. Moto asa yeba ndenge nini akoki komanipule bato na mwa lisolo moko akoki kobota lokuta pe esali émotion na kati ya bato.
azali moto oyo te lelo akoki koya koyebisa biso ete ba peuple congolais nalobi boye boyokela ngai te. Parce que bato lokola bangwanda bazali déjà bambuma ya kopola. Bazali bambuma ya kopola pona nini? Bazali bato oyo jamais bakotikalanga koloba vérité na peuple congolais na maloba na bango. Biloko nyonso to ayebisaka bato bandeko babolingo. Ezali kaka babiloko soki avandi a raisonner a monter histoire abandi kosala bamakambo oyo azali kokanisa mpe alobi ale bacerveau faible mbala moko balobi Ngwanda le terminator alobi mpe balandi ye me bandeko babolingo 32 ans oyo epesi biso expérience. Bandeko bino bokanisi na ntango ya deuxième république bino bosi bomona mokonzi moko abotoli moto lopangu ou bien camarade ya mokonzi moko topesa exemple ou bien camarade ya Baramoto ou bien camarade ya général Njimbi ou bien camarade ya Ngwanda ou bien camarade ya Mobutu akei komona mwa kwe moko boye sepelisi ye akei abotoli kolo lopangu mpe abandi kotonga bino bosi bomona ete na ntango wana justice etelema mpo baloba ete batelemela moto wana mpe bakanga ye. Mais lelo oyo na ntango ya Joseph Kabila tozali komona ndenge nini bato bazali kolinga kolata influence na bakombo ya bakonzi mpo bakende kosala n'importe quoi na bapeple na bapetit peuple. Tozali komona ndenge nini presse ezali kolobela bango, presse ezali koloba mpona mabe bazali kosala mpe bazali kofieta bango to kokanga bango. Bandeko papa moko ya mokolo asombaka lopangu na ye depuis kala. Papa wana asombi lopangu na ye mpe na kati na lopangu na ye wana avanda wana tina ndenge aye kozwa passion. Et soi-disant moto moko boye soki camarade ya mokonzi kaka kuna na Congo aye kosala influence po abotola papa wana lopangu mpe abandi meme deja kotonga na kati ya lopangu ya tata wana. Me bandeko babolingo mpona koyebisa bino ete Congo na biso ya lelo ezali ex-Zaire te ndenge ezalaka ete moto akoya kaka na influence na nkombo ya mokonzi mpe amemi 2 soldats abangisi bato mpe likambo yango eleki bongo mpe bapesi moto aye na nkombo ya influence ya mokonzi raison. Mais sikoyo Joseph Kabila alobi ete makambo wana na Congo ezali te mpe tomoni ndenge lingala facile etombolaki mongongo elobeli makambo wana mpona kolakisa ete changement ezali na kati na mboka na biso. Bino bokanisi soki ezalaki na ntango ya deuxième république Zakari Bababaso azwa mikro na ye mpo akende koloba bamakambo ya boye oyo camarade ya mokonzi moko na Congo na ntango ya ex-Zaire aboteli lopango ya moto yo kende na mikro mpo okende kointerviewe bato mpe oloba n'importe quoi eleka na babilili. Me bakolesa yo fimbu na ntango ya deuxième république soki moto lokola Zakari asali boye bakosumbisa ye diare na fimbu nani ayebi yango te. Lelo soki ata bazakari Bababaso bazali kotombola mongongo mpe koloba mpona makambo mpona bapeple ezali mpo ete ya solo mpenza demokrasi ekoti. Me esika te na ntango ya deuxième république Zakari aza na liloba te mpona koloba na moto aye na influence ya nkombo ya Mobutu ou bien Ngwanda ou bien Baramoto ou bien Njimbi. Bandeko tokokende nanu mosika te ntango mosusu bakoloba makambo nini mama Rosalie azali koloba. Papa Botamba tiela biso nanu ba image ya papa oyo balingaki kobotola ye lopangu mpe ndenge nini lingala facile ekei kosala interview na papa oyo boyoka ye mpo bomona ete makambo tozali komona lelo na ntango ya ex-Zaire bandeko ekoleka te. Ba image s'il vous plaît papa Botamba. Oyebi ke mikolo oyo makambu ya kobotola bato mapangu na kati ya Kinshasa eleki ndelo
pe eluti koluta surtout que depuis un certain temps ba nouveau riche na batu ya ndenge na ndenge bakobi na mbongo balingi kaka bisika ya batu olie bakende koetendre Kinshasa ailleurs batonga bavila kota maluku balingi kaka kotonga na kata Kinshasa. Awa tozali na commune ya Mongafula na quartier Kimbondo mutu moko ya sika très influent muninga ya bakonzi pe ndeko ya bakonzi alingi kobotola tata oyo lupango na ye kaka boye lupango oyo tata oyo azongo depuis bambula na bambula yalinga botola ye boyo kane tata za kolela naza kulela nazali awa makambo bala kubotolanga lupango oyo eza na malamu eza na problème moko tengai na kote na cadastre de 1950 le 5 mai 1950 ngai lembe kasidi moko Alphonse chikoyo na jui pension naza shika na kutia mutu ezali te na lupango yeko kusaisa ngai yango wana na sengi na mama presidence Olive Lembe tala ngai makambo oyo lupango oyo na sumba ngona 1972 nazwa contrat ezali soni mingi na makambo ya boye tata mukolo boye asali musala na ye normalement na l'état pe asombi lupango oyo pona bomengo ya bana na ye lelo nouveau riche ya koya au soi-disant il est venu à pied de Goma à Kinshasa au soi-disant aza na pouvoir aza ndeko ya bakonzi aza homme fort aya konyokola tata oyo lelo to sengi na justice ça la musala na yango papa Luzolo Bambi ministre de la justice na papa Maj Kisimba ministre affaires foncières tala ba dossier yango yo des dossiers qui parlent un vieux papa comme ça on veut lui arracher sa parcelle na bato baza na mbongo lelo na pouvoir lelo il n'y a pas de démocratie sans la justice ya sol